Pote Bandeko, bonjour ou bonsoir, ça dépend Yangonganini, Bokolanda, Piso. Raphaël Ngoma, Molobénabino, Katina Rango TV. La chronique des stars, les lots, nous revenons encore avec beaucoup de nouvelles. En tout cas, sous la toile, Makambeza Rolika, Ebele. Vous voyez bien que l'actualité, ils allaient dominer le passage à Fali, il peut pas na Internet avec fait il y a Koko Kisama ya Mbula Mobimba depuis Abeta Paris La Défense Arena. Donc you Arena moto moko na kuiko beta lokwa falite na ebite soki motako contredire ngai na fingami na commentaire quelque part mais to landakate parce que to mesana ba commentaire na bino na ya malamu na ya mabe sala kaka to corriger na yango to yeko corriger lisusu kaka ndenge to mesana kosala bande ko babolingo Raphaël Ngoma Molobénabino Katina Rango TV toyaka kaka kopesa ba nouvelle na ndenge te tokoka kopanza sango oyo ezali vraiment ya solo bande ko babolingo mbote mingi na ba ebanso bakolanda biso lelo kasi eloko moko tokosenge ali ya mbote na pesa bino ba titre o tokoloba lelo tolobi bo s'abonner bo aimer like tango mosusu tolobaka na ba anglais bo pesa biso makasi po ete mosala ekende liboso toza kozonga sima ya mwa lisolo oyo. Le retour du roi de la forêt à Paris. Arena Grand Paris vous invite avec Massai Production et Patata Bamama Bandeko. Venez nombreux assister à ce grand concert avec le retour du roi Werason le 15 février 2025. Arena Grand Paris, les Alicos et la Vino. Quiconque raterait ce concert, en tout cas, Bokobe la moto passi à Pamba. Balobia, Yonani Ozanga. Mokolowana, tout se payera ici-bas. Papi Kakol, Werason, le roi de la forêt. Balobi, Bino Banso, Boya et Billy. Boya Komona Jamaïque. Oh là 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 là. Natanga Komboya Bataillon Soten. Nalobi, le roi de la forêt à Zungu. Kebana Nkoi. Tengelo kwa turubaka epaya baluba bata tunebama mumioyo eno awe ba ndeko babolingo mbote na bino yonso na baibanso bakolanda biso topesi mbote mingi na bino banso amjambo yenu epai wapi sika bovandi bino nyonso tolobi amjambo amjambo barafiki yango banduku yango bampangi ya Vincent bene kena kuwa mpangi ya benu Raphaël kena kutubila benu ba mambo yoso kena kuluta na ina mitala musique ya Bwala Beto Congo na ina muza bisaka beno te beto bimakatete fiote benme pas benme commencer kulanda bene kuna kulanda information ya musique yina beto ke bukila kana bandinga ya kifaransa chronique des stars congolaises ezali esika oyo bokoya koyoka ba masolo ya eloko ni eza koleka to choisisaka to pe to ponaka masolo ni tokobetela bato bandeko babolingo tozali na période oyo toyoki ke Koffi Olomide azali bon kofete 38 ans ya quartier latin ba musicien atie photo kasi atie ba musicien belé na noir et blanc mais atie Ferena Fali na couleur. Est-ce que ezeko la kisanini? Est-ce que la kisi te bangone bazali l'importance makasi na quartier latin na ba musicien so baleka to peza ko la kisake situation actuelle ezali ke ngana prêtre ba petio yo bazo bundana ngai ngana o travailler na sindi mais ba petio ba bundana ko welela ba place kuna ezala bango wana biso to sala ka commentaire te moto na moto apesa avi na ye ndenge alingi eza lokola redi amisi ndenge apesa ki avi na ye pona makambo you arena ya fere mais abongisi yango sima ke koloba te non ngana koloba boye pona fere te en tout cas to ko sala commentaire te pe to ko expliquer bino yango te pamba te ezali kaka ndenge bino bolingaka ndenge boloba misana koloba ke
Ah, musique na biso kendaka kaka bongo. Masolo wana napekisa bino yango bandakala. Ba polémique on a bengaka ba polémique ya 2 balles bino bolobaka ezali masolo ya kitoko. Nalobaka botika boyokaka te. Nalobaka bakobetama bondimelaka ngai te. Mais tikino lelo yo babetami lokola banyoka kasi masolo yango toujours boza ko continuer la polémique. Mon colonini boko comprendre boyeba te polémique ezali loko mabe. Mon colonini boko comprendre boyeba ke concurrence loyale nde yango toali nango besoin. Batoka bazo comprendre te. Fabregas aningisi mboka aningisi toile. Fabregas alobi yasi akaba mapango epa ya ba musicien na ye. Ba montre na ye na ba voiture na ye atambolaka nango ezali na batalo ya bandako. Donc azali na respect na ba Fally Ipupa na ba Ferregola na ba kulutu lokwa ba mopao kasi le reste ba vanda batika na bango. Yo ozoloba wana montre na ngai eleki alobi montre na ngai eleki montre na ye Fabregas c'est pas moi. Yange za nango ya simple mais ya Fabregas eza danze eleki donc lupango ya Robino parce que Robino pa lakisaki ndako soki ya combien d'étages. Nyonso oyo uti na masolo ya le king Fally Ipupa petit na biso mwana na biso ya bandal tango alakisaki palais soki villa babi villa ya Fally ezali na ba norme oyo epesameli artiste ndenge esengeli artiste azala na yango ndenge ezali na ba norme ya ba artiste américain epesi pasi epesi motema likundu na bino ba maçon bauti Chine ba maçon soko bazalaka na kingabwa toyebi te mais en tout cas mingi tomonaki ba chinois bakomi kobongisa bandako. Zacle petit nanga Zacle bababa c'est pas leki abike ye pole masele yebisa moninga la yo Zacle abuka ndako te moto na niveau na ye soko dingo zela tango koma na niveau ya kotonga ndako ya villa ya ba norme oye longo bani otongi na yo kokoma banda kobuka bandako lelo te bongo bato bazangi bandako bakoloba nini po esko yo bandi kobuka banda olobiki bato babuka bandako tozali na posa ya kobuka bandako te toali pe na posa ya ko luka mindondo te. Voilà. Héritier wata AFC bino azoki m'a déjà ba concurrence on AFC bino ke mara mwana ya o bobe tarabayo non ya kende ki a créé maele ki azali a créé la scène musicale Katia Mai abeta kindule nae. Entre temps Kali Garvey azako fêté 2 ans il y a album nae Amour et moi. Donc azali content na mai auti ko sala na album wana pendant 2 ans. Donc wana penza moto ako douter na yango azali te. Bandeko ba bolingo Redi Amissi, en réponse à un Gaulois, Alba, qui tu n'as aucune idée de ce que je parle, à Ferregola, en rapport avec la musique, et c'est mon petit frère, et j'ai son numéro, ce n'est pas à la télé que je lui dirai des choses. Donc, Makambo Boyoka Kiwana, à MC Bino Kizana Makamouté, c'est des choses qu'a dit Touloubaka, Hermoko, mais moi, parenthèse, maman Bobi la Dawalobite, Azaï ne sera kovanda te, Azali prête poison à la mboka, mais Azaï nanda kote, Elobeli, Yango wana pambate, Bandako Babuka, Tamusu Yango Bandako, Yezaka na ba norme, Oyo Bobi la Dawakovanda. Est-ce que Azaï ko senga, est-ce que ça moyen mokote Bobi la Dawa senginde, Azwandako Zali na ba norme topé, digne ya personnalité, ya moi si ya Mokondi pendant 17 ans. Maman Bobi Ladawa a raison, moi je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Nabi Damine Zalaki, biscuit, donc ça dit une parenthèse, Natia Kiwana. Redi Amissi Wario Rugoloa, nous sommes une famille de tout cœur. Je n'ai pas l'intention de rabaisser Ferregola. Si mes propos ont choqué, alors je les retire. Donc ça veut tout simplement dire que Redi Amissi s'est excusé pour avoir un peu offensé le Gaulois, mais en tout cas, il le dit comme ça pour Naïf Sabino qui est dans la tinade. Cindy le cœur riposte et réplique à une insulte en plein live TikTok.
mais ceux qui ont la dit makambo au Cindy de cœur alobaki bato ba interpréter ango comme quoi Cindy de cœur a fingi pe moto en direct na live. C'est une façon de parler. Na abino moto la chair humaine ezali faible moto akoki kozana kanda pe alobi maloba oyo esengelaki alobate bandeko ba bolingo tokeba tango tosimbaka micro tolobaka ya lokola nga na yebisaki bino na début ya émission oyo moto moko ayaki na bacommentaire ya baémission précédente eza presque kofinga nga alobi nanga tu es stupide abi nanga stupide donc naza stupide. Pourquoi? Parce que je parlais de Ferré na ba vérité oyo ezoleka mikolo oyo. D'ailleurs soko bolandi Manix Ienda alobi a défié Gauthier Sey à propos ya makambo oyo ya etali Live Nation akende asala banquette ayela bato vérité ya Live Nation pona ndenge nani masolo oyo eza koleka mikolo elobi te nani masolo oyo ezali koloba mate Ferregola atekaki kaka 2600 et quelques billets. En tout cas, soki Gauthier essaye ko contredire yango, en tout cas, yepe ako sepela. Akendaka kosala banquette na Vivendi, mais aya ko yebisa biso masolo oyo ya Live Nation. Soki asali yango te Manix Ienda akozonga ye moko na poto afuta biya ko kende poto po ete akende ko interroger bakolo Live Nation na tinati akoka ko limbolela biso prochainement aye la biso bosolo na masolo ya You Arena ya Ferré oyo ezaki annulé et puis annulation oyo jusque là na monoko ya un certain nombre ya ba gaulois basé kolobate nini concert wana ezali annulé te mais ezali reporté, c'est-à-dire ekoya na date ya sika na mois de mai. Tozela toyoka date ya mois de mai. Avec Julia Kabose Boulembi signe son grand retour. Kabose Boulembi azali kobimisa nzembo pe balabi a signé grand retour na ye. Koffi Olomide rassemble plus de 8000 spectateurs en live sur TikTok pour les 38 ans du quartier latin. 8000 spectateurs contre 200 000 spectateurs na réseaux sociaux Mobimba. Je crois que Fally Ipupa a été mieux que Koffi Olomide. Bon, ça c'est seulement TikTok. Et c'est un problème de mon côté, Masole Zalaka Bongo, tant aux tant il y a petit frère, topé à Moana, Tika été, Moana Adjalokumu, Kasi, Papa P Azali, na force ya papa. On ne peut pas l'oublier parce que Soro Sakani n'a ko sala biloko pauvre père à la Gisangai. Voilà. Na betela bino di sola Fabregas. Fabregas le métier noir, j'ai acheté une maison à Bruxelles pour ma femme. Du côté où certains artistes et leurs vieux n'achèteront jamais. Barambanda on a ezabino eye nongo Fally Ipupa bomoni influence à Fally Ipupa maramezo pe sabat. Fabregas le métier noir en réponse à Robinho Mundibou, moi j'ai acheté une parcelle à ma femme là où eux et leurs vieux ne sauraient jamais acheter. Fabregas le métier noir, tu peux avoir une maison mais qui a la valeur de ma montre. Montre nini yango Fabregas azena yango oyo kozala na valeur ya ndako ya Robinho Mundibou. Tout le monde qui ndako ya Robinho Mundibou quand même, c'est quelques étages. En tout cas, ce n'est pas 50 000 $. Hein. Bon, montre na bango 50 000 €, 54 55 000 €. On a évité ceux qui azana montre à 100 000, à 200 000, à 400 000, à 500 000. En tout cas, ndako ya Robinho n'a pas la valeur de 50 000 ou 100 000. Donc, vraiment, Fabregas, explication absolument et les lamis. Voilà, Charles Tabou s'affiche avec Gims et dément les rumeurs des tensions. Bah, soyez coquille, ma maman, bango, pambate, masoli à l'indengwana. Ndenge quoi la Hepsagibino Moko, en tout cas, Bobby Ladawa souhaite rentrer en RDC. Kassia Sengyobe, Azala Sika ya Malamo, pambate, avant 17 ans, na nani.
Tant totangi mama Bobila Dawa tokotanga pe lisolo ya mwasi ya ndeko na biso Vital Kamerhe azemo président ya parlement. Président et Parlement, Barbit et moi, plusieurs personnes sont en train de confirmer, mais Ezali vie privée à moto. Je ne vois pas tout pays comme santé, en tout cas santé, médecin dans le barali solo et à santé. Mais ce qui est comme biso particulier, tu as remis ta solo à santé à moto. Na bandi et comme moi genre, mais ce qui vraiment maman ami d'Azé maladie Tokolobakaka bonne guérison, tous souhaiter kaka bonne guérison pona te lobi azonge la biso nanzoto kolongono azala makasi. Le père de Gims, c'est-à-dire Bongo Juna Janana, balbi acteur clé du succès, il y a Spider, il Bongo Nzembo Moko nani Gims a ontaiko bimisa, Nzembo pe tambola ki malamu en tout cas et tekami kitoko. Le concert de Ferrigola se jouera l'esplanade de la citadelle La Sport Courtyard de Luanda. Maloba banayi kobimate Ferrigola concert à Luanda pesa qui annulé, mais boyebi bino moko ba congolais bazali na système ya ko créer masolo. Tozali ba champion ko créer masolo, ba komai ko créer masolo te Ferrigola ko beta lisusu na Luanda te, mais balobi ke concert ya Ferrigola se jouera et puis vous avez la bonne esplanade, il y a Citadelle Sport Courtyard de Luanda. Voilà. Bandeko nangai makambo eza koleka na musique congolaise ezali kaka ya musique congolaise. Toujours sur toujours na makambo Fabregas, le métier noir. Aujourd'hui, on parle des maisons. Moi, j'ai offert des musiciens à mes musiciens des parcelles. Voilà, il y a ces acabas par parcelle. Bon, nous pouvons mettre ma sola badini. Bon, bato mosusu pe balobara ki basi ba pesa ba ndaku kutu yozo lo pesa ba parcelle, bato ba pesa ba ndaku bazali. Ope balobara ti. So total à tout le monde pe que quelques musiciens fali to ka ki déjà que bazar déjà dans ba acquisition quoi ba ndaku maison. Voilà. Donc Eza babiloko ya kolobate parce que surtout bito bana koloba wana to kende kaka na ba comparaison. Mais il y a des trucs il faut toyebaka masolo nini to linko beta vraiment na internet et là qu'on nini to zai nango masolo nini to ko ya pena ko beta na internet. Est-ce que ba vie privée à bateau to pe makambo ya banda ko ya bateau etali nani yango azali na besoin yebate Fabregas ça pesa kindako nani yango pena a ko pesa importance na a kofi azali na ndako monene koleka bato nyonso balabi kutujibe mpia ndako na pe na mona yango bon na leka wana liboso mais tokota la quantité je ne peux pas juger une maison par rapport à vêtements à libanda to mona ndako a jibe mpia na ezali pe kitoko juste l'entrée à Montfleury à droite ezali kitoko to mona ba Del Piro to mona ba villa ya bandako ya Koffi Olomide to zomona bandako ya Fali to mona ba makambe bele mais il y a aussi quelque chose, il faut te yeba. La richesse, nani azali la richesse na mboka Congo na ba musicien na biso. Po ete moto aloba te azali riche, faut zala na traçabilité. Na bandela, na vi faut kozala na traçabilité. C'est-à-dire to yeba mbongo wane utaka wapi ekendaka wapi salaka nini. Moto oyo azali na mbongo ya musique na mboka Congo tango batangaka ezali mbali bosola koloba yango te ezali mbala ya mibale misato mine mitano moto basambu sopi mwambeli bwa jomi na ebite na bina bino na lobali kambo mbala na mbala bongo ya Koffi Olomide bongo ya Fally Ipupa ezali na traçabilité c'est-à-dire na côté musique. Je dis bien na côté musique. C'est-à-dire mbongo bafuta ka bango na musique. Bato bazwaka mbongo pendant na compte ya musique ke bayebi ke bafuta ka ye caché na ezali 40 000, bafuta ka ye 50 000, bafuta ka ye 100 000. Ezali bato batangaka. Soko linko yeba likambo wana zwa kaka beta na Google. Nani aleki nani? Ne to tangaka ba petit na so ba Davido. Nani aleki nani na Nigeria omona petit na na 32 ans Davido suka na masolo mbongo eza komona na traçabilité ali baebaka epai mbongo utake epai mbongo
eza kosala mosala nini so babita sombi ndako na États-Unis eza ya autant nini ekozala likambo ya kokamwa te soko babita sombi ndako na atongi ndako na Nigeria to atongi bandako na Nigeria ekozala likambo ya kokamwa te même le gouvernement ne le poursuivra jamais parce que ezali komona na mbongo euti na mondule pe koti na makambo bandako to pe koti na kosomba biloko to azali na ba société azali na ba revenu oyo eyebani ezali traçable et c'est ce qu'on appelle la traçabilité na yango balobi na bino ceux qui bolingi ko sala tracer masolo to pe kolanda origine ya bambongo ya bato lokwa ba o wana totangi bokomona na mboka Congo etanga makaka 2-3 personnes alors bato mosusu bazo tia makelele ezanango bawera son bana balara bajibe bien bana balara mais est-ce que bazali na mbongo oyo uti kaka na musique c'est ça le problème bon tant on atangi wera eloko fane sabine ali ke wera son azali ko zonga le retour du roi wera son avec tout ce pays ici bas wera lobi mbalo to la sabino ke bisonde bakolo spectacle nani anga busani ke le roi de l'amfinda le roi de la forêt mfumu ya masolo yani ndenge vanda donc yani ndenge vanda mutu yake kadenge na bula musique donc bena utala bena kuna ndima yadi donc ba congolais brazzaville ba hibu na kakado wa côté wana ba moi ba ki Congo epesa marelobi bongo soko sakani pe modiangola votre pesa ba tout mususu bon modiangola c'est pour faire rire notre ami Mazini notre ami Rocco l'anglais, pas aux alites au Pessio Bambote Mingi, on ne peut pas oublier Blaise Simbo Monta, le grand Don Pouya, un grand bonjour à toi, Armani le président. Balobi Mamoun Nene Yemoko, Maman Edwige Onimba. Mais, Naël Sabino ke, Nabo Sarava jumelle langate, Maman Timba Moussei, Nzuzi Moussei. Mais, Montomosus peut babenga kaki, ngana katsaki kaki zambati. Na tout na beauté ba na za komba mora mwasi mwaza la bakoto alors kaki mama kaki to pesio bambote ebele mes condoléances no kaki mbalele ki uzaki na matanga mais tozo ki moya ko komela ote pambate santé pesa ki bien te na mukolo wana alors il fallait kaka to kanga mananda ko to bomba marasima ya moto ya chauffage andako pour que grippe la batote to kabela bato ba grippe te merci na baiba su bakolanda to bosanite ko sabino te soki omoni elonge yo kamata o sabone kotika ngana le kapamba te abonne-toi ataka kane sengwa ko salisa moninga abonnez-vous boni ko sabone te pour nini yo kamati otali lobiate kaka soko moninga na nzela bonjour vie qui vie faut ça rappeler na ba makambo yo na ba makambo pour na 8 ans ngana vandika pour na solana bino voilà donc Naïsabino Makamoto développer quelques articles où ils très importants et à co-développer. On va essayer de demander un peu le serveur Nabiso parce qu'on n'a pas trop parlé de Fally Ipupa aujourd'hui. Mais on va demander que se passe-t-il pour Fally Ipupa. Quand je posais la question de savoir quelles sont les nouvelles de Fally Ipupa. Fally Ipupa, d'abord c'est qui Fally Ipupa? On ne va pas faire la biographie de Fally Ipupa ici. Il est né le 14 décembre 1977. Kombo na ya botomanango et ali bongo Fally Ipupa Nsimba. Fally Ipupa Nsimba. Sin naye et ali bongo azali Sagittaire. Pays de naissance naye ali République démocratique du Congo. Genre musical naye azali rap français. To bengangwa tabongo. Alors chanson française pe asalaka ko pona kolanda artiste ko kolanda ye katina Facebook, na Twitter, dans la X, ou bien ex Twitter, ou bien na Instagram. Voilà. Actualité, na ezali te que Fally Ipupa zali na tournée européenne. Na tournée européenne, à Beta Lille, à Betty Marseille, à Betty Marseille, à Betty Lille, à Betty Rotterdam. Tout ça, on a Nantes le 7 décembre. Le 7 décembre, mais le 14 décembre, il fallait pour pas inviter, il y a Félix Oisé, quoi. Félix Oisé, quand bon, le 14 décembre, on a Adidas Arena. Adidas Arena n'est pas pour que Nani
Ferregola asalaki grand carton abetaki double Adidas Arena. Oui, mais maki epe akenobeta Adidas mosusu na Genève. Voilà. Fally Ipupa, ces dernières actus. Bon, l'actualité à Souka Fally Ipupa. Tout ce qu'il faut savoir sur Fally Ipupa, c'est découvrir son actualité musicale, des interviews exclusives plutôt, exclusives, ses réussites. Toutes les news de votre star sont sur Énergie. Sur aucune énergie, en tout cas, au monde, bah, nouvelle, il y a nini. Fally Ipupa, dernièrement, Asalaki Nzembona, Mpokora, je crois que Nzembona, ils ont Nzembokito, Boro, donc, le clip de Juste une fois, bientôt disponible Karaté, et ils déjà disponible d'ailleurs, parce que Natango Touruba, ils déjà disponible. Fally Ipupa, Outukobeta, Nzembo, na que Black, et puis, Asali ba featuring, et belé, na Batomususu. Daju, Basala déjà naye, donc Fally Ipupa, Asala, ba Nzembo, na, ba musicien, et belé. Bon, Maroon, voilà. Asala, en tout cas, Nzembo, na, te belé. MH dit sur le nouvel album, Tokos de Fally. Abetaki ba makamunaye wana. Donc, voilà. Donc, quand tu parles de Fally, au commis, sur autant il combat Fally, au commis autant appelé ba musiciens internationaux, et belé, oyo, basala naye ba featuring, oyo, basala nini. Mais tant au Fally, azayi ko sala, ba featuring wana, beaucoup de gens parlaient de Matalana. Ce terme que j'aime pas, ce terme que je hais. Na yina terme wana, parce que na yébité, pour la nini bobenga yango Matalana. Et alors, voilà, moto soit quand si photo tient internet, va bien, Matalana. Moto alingi ko mila kisa. Matalana, eza mimi na sens ya, moto azo mila kisa, mais azane ne loko azo laksate. Ozo mila kisa koza danger, mozano danger. Wana compréhension nga, pour naebi ke Matalana, et ya babilo au botami. Je ne pense pas que botamaki na Kinshasa. Eza ba terme botami, na mboka poto. Si nous, la diaspora, tout créé, ba terme on est à Matalana. Mais, dans le milieu purement quinois. Parce que nous, les Quinois, nous sommes des gens qui avons la facilité avec les mots. Nous créons beaucoup de mots, mais dans le sens moderne. Si tu dis ça à mon ami Ouattara, na Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, so moni maman Ouattara, so yebisi ma solo oyo, yaba Matalana akose kabiso mabe. Elle rigole, une Ivoirienne, tu vas lui parler de ça. Elle rigole, parce qu'elle va mettre la bateau, Makambo, Bazo Sala. Bon, en tout cas, ouais, les alliés, Makambo, la biso, congolais. Mais, bande konangai, to kenda la l'église, balaba la biso, boboto, bondeko, ce qui est sengo. Mais, nio so wana to landaka yangote. Nio so wana to zalaka karanini. Je salue Pacheli à Bolton. Je salue mon ami Tcheko à Bolton. Adrisha motometre obunga ozawapi, présente-toi, bimise le gito mona yo. Bon, nangana ba mila kisa ba mona yo pambate, obungi mingi ozana ishasa to zaina Bolton, to yebi malamote. To pesimbote na baninga nyoso ya Bolton lokola. Edo yala to pesimbote na Frank Kadi, to pesimbote na baibanso bavandi dinga na Bolton lokola. Bob Boto, Mbala Bahala, Bambote Nabino Yangwana. Nzouble. Denzu na Bolton. Un grand bonjour à toi. Jansi. Naba Nzinga wana. Topesi Bambote Mingi. Na Baninga Nyonso Bavandi Nakuna. Guibo Charmoulongo. Papi Moussongo Prix Nobel. Hippolyte Makela. Topesi Pe. Fabrice Makela. Bambote Nona Mama. Nicole Makela. Bambote Nabino Yangwana. Chantal. Oya, maman Chantal, Bilamba, Ebele, Topesi Bambote. Mère Sada Imote, Maya, papa Firmin, un grand bonjour à toi. Maman Nelly Bonjeka, na papa Bonjeka Vivien, un ami de longue date en tout cas, Topesi Mbote. Eh, bongo, nani, Ndekonabiso, ki hula, Topesi Bambote, Ebele. Alors, Batata Bama Bandeko, Soki Trobite, émission Komina Suka, et niko bate bosolo na ndule yango boza koyoka awa ezali esika bokoyoka ba information ya solo bazo potana bazo bunda bazo swana
nanu boswani te bokokontinue koswana nalobaki na bino bokopesanga raison makambo yango yango oyo bozopesa raison topekisaki bino bomema ndeko na nzela ya mbango te bopesi bato raison. Alors lelo tozali bongo mokolo ya misato tozokende jeudi batata bamama bandeko soki na bino nalingaka bino te wana ezali lokuta to moto ayebisi bino te ngai nalingaka bino te ezali lokuta topesaka makasi topesaka tozali na confiance na bato oyo batalaka biso na yango tolobi batata bamama bandeko botikala malamu kimia pe bondeko kati na mabota mabino kasi tosukisi na kopesa mama Chiyombo bambote na yo yango wana mama Terezo pe topesi mbote botikala malamu nde tokutani na mbala ya sima kasi totikeli bino mwa séquence oyo ya Werason Bolanda le 15 février Werason dans nos murs à Paris avec Arena Grand Paris. Au revoir.